Merci maman. Je crois que l'air est grave. Mboka na biso est vraiment na phase moko délicate. Tokomi na phase oyo to télémité mboka ekatani. Donc makambo ya minembwe ali makambo ya commune rurale te ndenge boko yoka yango. Et ali makambo ya création ya ba étatukil, c'est-à-dire les micro-états à partir de Mabélé à Congo. Maintenant, bako zo babino, bako présenter en forme ya commune rurale. Mais en réalité, il y a le processus, il y a autonomisation, il y a ba partie ebélé, il y a territoire, il y a est. Bromona dossier minembwe pour bo fungola mato il faut comprendre peuple telema peuple bundela mabele pour mabele ba kufela kayango mabele ba bundela kayango pour mabele nde moto et ça la kake tozala na lilita topé tombo soko perdre mabele au perdre pe lilita to possibilité ya kozwa tombo na sea mabele oyo dossier minembwe maman bo comprendre textuellement na dossier ya Kosovo. Au Mona na Kosovo et à qui province na carte il y a ex-Yougoslavie où il y a mbaka ba albanais les albanais ali ba réfugiés au ba utaki na mboka na bango ba ko kima guerre et pinzala nde ex-Yougoslavie et yambaki bango na province ya Kosovo ndenge biso to yamba banya Rwanda na Kivu na Sud Kivu donc soit Sud Kivu province Tchéango loko la Kosovo province ya ex-Yougoslavie. Nde bayambi balbanais, bafandi na bango, balei na bango, babali, baboti. 35 ans après, les Albanais ba revendiqué autonomisation ya province ya Kosovo où yala ki mabele na bango te. Alors que bayambaka bango comme ba réfugié topé ba immigré. Les loyo, l'histoire se répète. Toyambi banya Rwanda o baila bazali bayi Rwanda bakoti na Congo bafandi na biso bakei kofanda na ngomba ya Mulenge c'est une colline et ali na mont Mitumba na ba haut plateau na Sud Kivu bafandi wana mwangonga baboti pire bazui ba poste politique ba mi komisi ba congolais na nzela ya Masasi topé na bitumba ya rébellion ya RCD M23 CNDP ti ba kendaki na ba dialogue ba komisi ba congolais na makasi mais kozwa nationalité ata na ndenge ya moyibi kozwa nationalité na ata na nzela ya Masasi ndenge bazwa yango wana kozwa nationalité ata na ndenge ya ba témoignage parce que loi électorale na bino ya Congo et le baki que ce moteur attend à 3 témoins bah enrôlés comme congolais la nationalité par voie de témoignages mais notre droit nationalité c'est avant tout les sentiments d'appartenance à une nation au moins mon temps comme benga congolais mais il ne se sent pas congolais donc intégration sociale et réalité akobika comme rwandais. C'est là que Bakoya. Pour ce qu'on dit Congolais une nationalité française. Akobika comme français. Au monde en mode ça lobby ah. Il y a un absurde banda qui n'a pas toi comment on le français. Abiki kuna akotisi makanisi na bango agir nae façon ya de vivre nae changer. Akoyeba histoire ya France. Akoyeba loi française. Ako s'intégrer dans la société à France. Mais na Congo banya Rwanda bako fanda na biso nzoto yali na Congo makanisi yali na Rwanda nzoto yali na Congo moteme kobeta na Rwanda nzoto yali na Congo bango bako tonga na Rwanda bako somba ndaku te bako botola oyo ya leta po soki bakimi ba perdre ndako atate na Congo wana komona ke bako mibenga ba congolais mais bali ba congolais te na façon de vivre na bango yango moni lokola même si to pesa bango nyonso na bozoba ya ba congolais na fini ba congolais ba bololete kasi naïveté ba koma ba vice président république ba koma ba candidat président ba koma ba sénateur ba député pona bango lokola ali mboka na bango te
topesi bango nyonso bango bana besoin kaka bazwa mabele ya Congo nde dossier Minembwe puisqu'ils se sentent toujours étrangers nde dossier Minembwe okaki yambo ete bakoma na Minembwe babimisaka bitumba guerre de Banyamulenge. Banyamulenge existera na Congo, c'est une ethnogénèse, c'est-à-dire la création artificielle d'une ethnie pour les besoins de la cause. Donc bachaki biso yana motu. Tant babi guerre de Banyamulenge, bako kotsa biso yana motu ke Banyamulenge ali ethnie na Congo. Lokuta ethnie na Congo, nyonso ba ethnie ya Congo ezali listé na ba livre ya histoire ya linda iwela koma yango ba belge ba koma na encyclopédie tango to ba monique non Banyamulenge ezali ethnie ba mibengi ba kongomani ba tche candidature na présidence pour côté sona motuke pour être candidat président faut être congolais d'origine nde ba to mosusu ba bololé balobi voilà, Asala est déjà candidat président, donc ali congolais d'origine. Mais ngana tuni bango bino beaucoup défendre ba Rwandais, beaucoup sutuka bino ba kongomane oyo bo aller au service de l'occupation. Bato ba kopesa moi kanyaka na maison civile, na maison militaire, ya monsieur Chilombo. Na bureau ya conjointe nae. Les journalistes au service de l'occupation. Bino bolobi ke pona bazala ki de candidat président bali ba congolais d'origine. Mais pour la cause à la paix militaire, il faut la congolais d'origine. Pour la cause à la chef d'état-major général, il faut la congolais d'origine. Sika Oyo, le cola James Kabarebe, a komaka chef d'état-major général, il y a forces armées de la RDC, beaucoup de gens qui yépé à la qui congolais d'origine, talandenge ko zoba bino. Boyoka kate na se ya moi Oyo. Bato ba kobenga ba congolais d'origine. Député moko bakangaka ye na Rwanda. Balobi te ali député ya Congo kasi ali Rwandais batie na boloko. Mais pour nous la congolais, pour nous la député faut la congolais d'origine. Faut la congolais. Mais Rwanda vu député ya Congo atie na boloko abi o moto na biso. Boyoka kite na Sénat na Belgique. Bah public na moniteur belge, bah sénateurs qui sont des étrangers, des Belges. Mais pour nous la sénateur, il faut la congolais. Donc débat à congolais d'origine, ce qui poste Songolo et Ali débat moko, il faut tout éclairer, tout éclaircir un mot davantage. Tu ali na phase, tu peux na contexte, il y a usurpation à la nationalité congolaise. Infiltration donc. Est-ce que on a identification, identification de moto ça les détoyer baba ndenge esengeli. Ndeko Trésor King. Webi makambo identification, oko identifier moto na mboka oyo ali na contrôle. Il y a identité à Batonyonson. Le Congo n'a pas de contrôle, il y a identité. Comment peut-on identifier bateau sous un système d'occupation? Donc c'est comme quoi bateau ba côté biso mbengi ba congolais, bangone ba lingisiko ba identifier nani ali congolais. Mais ça c'est un paradoxe. Donc un étranger veut t'identifier toi comme congolais, yemoko se considérer comme congolais. Non, pas d'identification sous l'occupation. Et on a talisé que Minembwe, revendication à Minembwe, et à processus, il y a autonomisation à Minembwe. Création à Minembwe comme commune, et à l'ina schéma comme ça Minembwe comme État. Pour comprendre, on a Bokebi. Dans la façon où Béroa a défié M. Chilombo, n'a pas tenu sur IDPS. Beaucoup le batté? Ou bien on a vidéo de Trésor King, tout ça l'émission tu vas projeter bah image. À lobby commune à Minembwe et Kobika et coexister depuis 2 ans. Bougumestre n'a pas la si quoi question pour un champion. Félix Sekeda ça a combien d'années? 2 ans. Bougumestre n'a pas combien? 2 ans. Donc aussitôt M. Chilombo commune à Bokonzi, aussitôt bah installa commune topé était Minembwe. Donc Ouberwa a fondé M. Félix Antoine Chilombo devant le tribunal de l'histoire. Mais le peuple congolais est dans la distraction. Ouberwa lobby M. Chilombo a aussi. Tu es installé commune à Minembwe, ya ebaki. Chilombo qui na conseil des ministres ya souka lobby, moto ba Minembwe awate. Ngana sali commission
il y a expert qui est la délimitation des limites. Tant que vous avez peuple. Le problème à Minembwe, ce n'est pas un problème, il y a délimitation des limites. Le problème à Minembwe, c'est un problème, il y a balkanisation du Congo. Les limites du Congo sont connues. Tanguy livre à Vundwa ou Etepemako. Droit constitutionnel du Congo, volume 1. À partir de la page 19 Mata. À côté de la frontière, il y a Congo qui négocié dans la puissance française, britannique, dans Portugal. Donc, le problème est lié à des limitations. Le problème est lié à créer une commune rurale dans ma belé à bateau. Pour que vous ma belé. Le problème est lié bourgmestre wana oki kosala mosala te parce que ali moi Congo te. Problème à Minembwe ali que monsieur Kabila a créé qui yango déjà comme commune en 2013 en violation. Il y a avis favorable de l'Assemblée provinciale et à Sud Kivu. Autant on a passé avis na Minembwe ala quitté na ba commune à créer. Matata po il faut qu'on kangaye ko sambisaye ce monsieur là. C'est lui qui a triché avec la loi, c'est lui qui a triché avec l'histoire. A vu décret en 2013 à Kotisi Minembwe. En violation, il y a avis, en 2009, il y a l'Assemblée provinciale, il y a Kivu. Il faut qu'on kanga Bruno Tshibala dans le dossier à Minembwe. En 2018, il y a Zongi Siango a levé sur séance de suspension et installation. Il faut qu'on kanga Bruno Tshibala. Puisqu'en droit, il y a un principe selon lequel Fraus omnia corrupit. La fraude corrompt tout. Le cola dossier Minembwe est assis sur fraude. Tout doit être annulé. Il y a un komona ngana ko lukana la sembela. Congolais nyonso monsieur Moïndo Zangi député national, j'étais salué en passant. Ce qui a dit na procès verbal et installation, il y a bourgmestre rural. Techniquement parlant, c'est les documents attaqués par voie d'annulation. Donc, le procès verbal d'installation du bourgmestre rural. Puisque ici, on ne peut plus attaquer décret en 2013 par voie d'annulation devant le Conseil d'État, Ngongeleki. Parce que droit, ça la ngonga. Document attaqué aujourd'hui sur le plan juridique, c'est le procès verbal d'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. Donc, tant M. Chilombalobi, j'annule tout ce qui a été fait jusqu'ici. Ça, c'est une blague, une vaste blague. Un président de la République n'annule pas un acte administratif par voie verbale. Le président s'exprime par voie d'ordonnance. Donc, M. Chilombo est dans le complot à Minembwe. Maintenant, il veut qu'aux autres peuple, par collaboration manteka. Alors que toi, nous allons tous les pays pour manteka, nous allons nous manteka dans Mbebo. Donc, M. Chilombo doit être arrêté pour haute trahison. Parce qu'il devait être clair pour dire que le dossier Minembwe a eu fraude, l'Assemblée provinciale a fait sa vie favorable, était insérant de manière frauduleuse. Eh bien, le Premier ministre a joué un autre décret et rapporté les décrets en vigueur. C'est cela. Mais aujourd'hui, Chilombo a et puis il nous regarde droit aux yeux. Vous voyez que c'est monsieur méchant. C'est comme s'il est pour le Congo alors qu'il travaille contre le Congo. Maître Nico Malengé, déjà ce soir, et puis ensuite à midi, on sous contractuels, c'est que le plus grave, c'est que non, les solos, il y a commission pour les voyager ici par expert, pour tabler sur la situation à Minembwe, alors qu'ils avaient des situations où ils avaient internes, ils avaient des décrets, ils avaient signé un peu de commission. En fait, il y a par exemple la vision du gouvernement, vous avez décision aux autres réagir ou non, ici par expert. Non, c'est ça. Là où tu peux effleurer quelque chose avec expert, maman Joël Kombe. Les experts, s'il vous plaît, dans Congo, est-ce que vous avez que c'est NIP et à une structure organe d'experts? Mais il y a besoin de votre peuple. Corneille n'a pas expert dans matière d'élection. Mais un expert sans moralité, c'est un danger public. Moutou a eu besoin de vote d'experts. Imaginez-vous qu'un seul instant, figurez-vous que dans le dossier Minembwe, il y a un rapport fiable. Non, monsieur.
comité oyo bato yo bali crédible na dossier à Minembwe maman Joël Kombe et ali les notables, les autochtones, les chefs coutumiers qui sont les gardiens des terres. Bangonde bayebi Minembwe historique nango euta wapi eza mabele ya banani. Yo ndo un expert français, un expert belge, un expert rwandais a tablé sur le dossier à Minembwe, là où il y a les notabilités locales, là où il y a les députés provinciaux, les chefs coutumiers. Non, maman Joël Kombe, on est allé vaste distraction. Makambo Minembwe, il y a les problèmes, il y a des limitations T. En droit administratif, comme dans le droit petite territorial, commune rurale, et zali et loko benga cité. Bato bafanda kawana, bako bi kawana, il faut bato bazala au moins 20 000. Minembwe, selon les rapports, il y a souka l'Assemblée provinciale, bali 11 000 habitants, 11 000. Pour créer commune rurale, il faut 20 000 habitants. Est-ce qu'il y a un moyen de limitation place wana? Tel n'est-il le mot Sabino. Deuxième élément, pour la commune et la rurale, il faut une superficie à 5 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il y a un territoire à mon côté. Mais Minembwe est un territoire à Ouvira. Et un Fizi. Et un territoire à Ouvira, Fizi, Mwenga. Et comme il y a Walungu. Est-ce qu'il y a un problème de délimitation ou bien un problème il y a Babimi de Anakati? Il y a loi 5 km². Minembwe, un autre élément, Bakolo Minembwe. Balobi qui à l'époque c'était une rivière. Bino Bolobino, c'est votre territoire, c'est votre commune. Si vous retournez, que une rivière et pas un an. Vous retournez que Kombo na Minembwe ou na rivière et pas un autochtone. Il y a les camps d'experts. Donc Chilombo est dans le complot. Moussa Koufa pour n'embellir à Minembwe. 300 km², bah ça Rwanda, c'est ça la vérité. Fayoulou, bah proclamer présidenté pour aboya ko signer deal au bah Rwanda bah sont embellir na Congo. C'est ça la vérité. Ah où tu peux koyamba bino, bobo ça retourne na mutuna wana. Aujourd'hui, Félix a déjà cédé. Yangwana alisa congolais pongi ba bébé. Halobi Janil lokuta anilete. Bougumestre alibola sanga preuve que ba anilé décision Minembwealité. Roubé walobi. Bougumestre yana asala mosala depuis 2 ans. Ceux qui ont annulé Minembwe. Normalement, il faut un décret, maman. Il y a un mode de limitation. Décret à Premier ministre. Pour retirer décret à Kala. En vertu à principe, il y a acte contraire, topé parallélisme des formes et des compétences. Donc, Chilombazo Babiso, bref, il a vendu le pays, il doit être considéré comme les traîtres de la République. Donc, c'est un crime à haute trahison. Parce que, mamba délimitation, il y a des choses qui sont bon, ça va délimitation, oh non, oui, c'est vrai, et ça n'est pas normal. Donc, il y a non, là, il y a une blague, il faut toter les mappes, il faut la mise sous, il faut la réunion, il faut la réunion, il faut fêter. Bon, Minembwe est commune, il faut fêter dans Rwanda. Il Rwanda la Kinshasa va fêter na Canada, les Congolais normaux va fêter, les Rwandais va fêter. Les pasteurs va côté en Rwanda. Aujourd'hui, Minembwe nzamba sali parce que c'est notre paradis terrestre. Bino na Kinshasa au comité d'experts. Donc il faut vraiment aux anayo moto yo atana bongo na likosi liboso pour on dit makamboana. Merci mon avocat ni koma ngene na kolanda au pesa le nous spécifier malamu makambo. Kasi moto na nge ya liboye. Makambo inso wana na lolenge lelo chingoli yango penza na banzi bato nyonso bakola ko. Kasi nini oyo tozeli lisuko zela po ete bato biso na mwana abotami lelo akolela ngela liboma mama na yebi ete Félix Tshilombo ali moto malamu te ali moto ya République démocratique du Congo. Sikoyo biso eloko ni tokoyi kosala po totikala kaka na kolobeke te kasi tokende sikoyo na article 64 oyo epesi mpe biso makasi ya kotelema mpe motu na mosu yali ete
biso banso tolelaki papa Kengo adondola landaki pe mwana mboka président Eli Martin Felmadidi alobaki ete Kengo ali na makambo akoyebisa biso pe Coutinho Fernando bisika ali peza na pesi mbote na molonga na ye yebe alobaka ete Kengo alobaki soki baluki yo ngana za témoin metomoni Kengo wana wadondolo bichi ye wala kele kokutana na Kabila toko mona teke Kabila akoluka kotokola bato nyonso acha bango na bande tango biso tokolala toko tikala kaka la litania kolobaka maloba na ya mwana. Merci beaucoup maman Océan de la presse, maman Abilaka. Oui, motuna na yo obi article 64. Mais ya moyo to comme article 64. Il y a un article 63. Oh bato bachaka kate. Dossier minembre applicabilité nango d'abord c'est l'article 63. Oui, lobby congolais nyonso ali na pifo pouvoir ya ko défendre intégrité territoriale ekolo, ya ko défendre mabele ya Congo face à menaces étrangères. Ba Rwandais ba ko menacer Minembwe. Et ça kaka Minembwe te. Ezali pe Tanganyika côté Joa ali gouverneur. Wana pe mabele na ba ko kana yango. Et ali pe mabele ya Ituri. Et ali pe mabele ya Beni. Donc il y a ali Sud Kivu, Nord Kivu, Tanganyika, Ituri, 4 provinces. Sika oyo bato bakota ki tolei na bango. To lali na bango. Balobi wana ko quitter. Il faut toujours mabele. Siko batombe na article 63. O etelemisi congolais nyonso. Balobi soki moto uti libanda. To moto ali na kati ya Congo, alinga teka mabele, to moto alinga botola mabele. Bele la molimo ya Simo Kimbangu. O akufaki pona mabele. Bele la molimo ya Lumumba. O akufaki pona mabele. Bele la molimo ya Malula. O akufaki pona mabele. Bele la molimo ya Musée Laurent Désiré Kabila. Ata kwa trahisaki ne bandeli. Nokoyana ba Rwandais, mais na suka kufaki pe pona mabele. Bele la molimo ya Mobutu. Ata kwa sala ki mabe mwangonga kasalobaki soki na kosala ta accord na diable pona Congo ekatana te Zaire ekatana te na kosala yango wana belela molimo ya Barosi Chimanga ba Thérèse Kapangala ba Chebeya ba Amatungulu belela molimo ya 10 millions de Congolais ba kufa pona mabele ya Congo belela molimo ya 6 femmes o bakunda vivante na mwenga pona mabele ya Congo. Donc Minembwe kokota ti na mwenga. Donc ba Rwandais bakundi ba maman vivante ba ye likolo ya ba tombe makila na bango balobi mabelo to kobotola yango. Yango maman oseyobi to sala nini? Iloko biso na bito invoquer molimo ya bakoko. To lata molimo ya kanda. Po oyebi mabele na droit coutumier. Mabele na droit coutumier. Et ali na lien na tradition. Bon koko, coutume. Donc ce moment to telemi likolo ma benene na osala point de presse boé. Na se et ana mikuwa ya bakoko na biso. Ba crâne. Donc pour na tenir debout, il faut na za likolo ya mikuwa ya bato bakufa. C'est cela symbolique ya mabele. Po ngai soki na kufi na za nesika bakokunda ngai. Ya mwana soki to invoquer milimo ya bakoko. Ba Rwandinga nkuvu. O bakufa pona mabele et kopesa biso pifo makasi ya kobunda pona mabele. Parce que peuple o azali a cité sur la coutume à défendre mabele te. Pour mabele relève du droit coutumier. Les ius soli. En droit on appelle ça les ius soli. Les droits du sol que nous devons défendre. Maintenant, il faut que ça notre peuple. Article 63, l'obito téléma. Pour toi acheminer l'article 64. Pour libérer Congo, pour te perdre mabele à Congo. C'est pour te libérer Congo, te libérer plus mabele. Il y a Kassai, te libérer mabele à Bandundu, te libérer mabele à Équateur, mabele à Congo Mobimba. Parce que les Rwandais, ils sont au fond de la Bukavu. Rwanda to sakamoto kwa kasoka betiye. Tant que les Rwandais ne seront pas giflés au Congo, beaucoup de mabele,
peuple a télé, mais attends encore l'autre côté en Rwanda. To télé to dit minembo yokindete ende tina Rwanda. Mais le gouvernement de Kinshasa a trahi. Il faut déboulonner les traîtres, récupérer l'impérium, kotia ba pulusu na ba militaire o ba longo bani ponako botolas bo somi ekolo. Un président de la République qui est incapable d'assurer l'intégrité territoriale, il a un mandat sans objet. Merci beaucoup. Matondo. Mwana mboka. Problème. Voilà, mwana mboka niko maengele motuna ezako bakisa balobaka maile uka mingi na motuna. Toko mona te lelo gratuité enseignement, fachi péton, gratuité enseignement kasi lelo ba enseignant ba bina ba basali grève ba bingani bana na ba école catholique. Wana tozu yango, toujours pe kamotali koswana kondongwana entre Mabunda tambomamba na Félix na motali nomination ba juge mwana mboka malobe pana yo. Merci beaucoup. Kombo na yo pe na ba Congo ba kobenga yo Fumutoto. Mokonzi ya mabele. Donc yo motuna na yo ya pe lié na mabele. Donc na kombo na yo déjà faut ko défendre mabele ekolo. Otuni motuna moko ya li motuya. Enseignement. Gratuité enseignement ali prévu dans la Constitution. Kabila ata kwa lingaki congolais te. Mais azanga kambongo te pona a appliquer gratuité et ala kinko. Mais c'est Chilomboye ala kisaba congolais qui na lingi bino. Mais mon solo pona futa gratuité habiter mon solo et ali pona baso de mouton ba détourner yango. Mon solo et ali pona rétro commission 15 millions angoli yango. Mon solo et ali pona ko matisa nomba ba conseiller na présidence ko multiplier salaire na nomba lo misato. Kamere ti le ko zo ka 34 000 $ comme directeur de cabinet à Longwate. Mais mon solo ya ko futa ba enseignant. Chilomba lobi wana boka tanga musapi. Donc comprenez que elle a qui discours propagandiste. Gratuité enseignement. Ce fut un complot contre l'éducation de nos enfants. Yo ali papa na ndako. O ali obe na ekolo ya fufu moko 1 kg ya fufu. O tienzungu na moto mai 10 litres. Obina kolamba fufu pona bato balia. Bakolia te quantité ali moke mai leke belé. Donc comprenez que makambo ya gratuité monsieur Chilombo ayaki nango moni chance eloko pamba. Na beti libaku na nzela kinga kati na komi président. Na pesa gratuité. Bato abeti maboko. Fachi béton. Oui, effectivement, il est béton. Pour abétonner l'éducation bana biso. A zipper en béton. Bakotanga lisusu te. Uta bana bazongi kelasi. Les 12. Lelo le 18 topé le 19. Na ebité date nini lelo. Le 19 octobre. Une semaine de koji le bana bakotanga te. Lelo ba enseignant balobi tokotangisa te toke ko revendiquer. 1. Monsieur Willy Bakonga Kosaki Bango a kofuta deuxième na troisième palier. Willy Bakonga li moto FC7 Premier ministre moto FC7 Chilomba ça na discours après un jour loba oh na ebakate je n'étais pas au courant. Un monsieur qui ne sait rien, qui n'est au courant de rien, mais il fait gérer le pays. Constitution lobby enseignement primaire est gratuit. FC ça bakisi alobi te humanité 3e 4e bafuta te ndo moni kilo yako lo bayeba kité donc boyela mbongo te mais bako bakisa no ba charge. Donc bref les enseignants balobi 3 jours bakotangisa te lundi mardi mercredi soki gouvernement oyo ya miyibi parce que c'est un gouvernement de voleurs et de receleurs. Ceux qui va retirer ba force nouvelle unité pour na yamba ki délégation ba ya enseignant na bureau na Congo normal. Ba bi maître Nico, tala maman na likambo. Willy Bakonga pour ne pas les citer. Avec engagement à longola ba nouvelle force unité.
Donc bato bazwaka mosolo ali enseignate ba membre ya parti politique à FCC cash na IDPS ba occupé lengi ba mi kotisi na kati les vrais enseignants ba bi toko kabula enveloppe na biso tena bato bali ba enseignate. Donc Congo et ali mboka il y a faux en écriture et son usage, république des faux. Même sous Luzolo, sous Kabila, bah nous marquons pas faux juge, boye ba sous. Na 2011, Moto Ali agronome a commis juge. Maçon juge. Il y a grande instance. Il y a tribunal de paix. C'est sous Kabila. Les lopé ba ba faux enseignants. Ndengepe, il y a des faux ministres. Au Kabila nomaka un ebembe, un mort. Tu ne peux pas nommer un mort dans un magistrat. Donc, dans tout le monde, science moko ni chiromancie, chiromancie ou bien ça bato ba invoquera bibembe. Comment vous en est lengi ebembe? Nécromancie. Comment vous en est lengi ebembe? Qu'on nomme un juge mort, ils ont répondu à la pratique occulte. Qu'on nomme un ministre mort, c'est dangereux. Il y a des enseignants morts. Donc, Congo, ndenge ancien ambassadeur moi lobby et commis na ba conseiller oyo ba kotanga les boules de cristal la nuit na tongo ba conseiller Chilombo bato ba kotanga ba sens étoile na butu na tongo ba conseiller Chilombo tala bato ba ko entourer Chilombo les occultistes pour na ko pousser notre jeunesse na idiotie. Bref, gratuité, c'est le complot contre l'éducation de nos enfants. On veut faire des jeunes d'aujourd'hui les idiots de demain. Yangwana boke babino atubochaka bato na présence c'est écolo. Kabila tala ki lobinga ina tangi na ngaki la cité na kotia nani yemoko mi poneli. Tala conséquence. Bref, c'est vraiment un complot contre notre éducation. On a encouragé l'enseignant. Beauté les mains. Papa peut beauté les mains. Bisous toi parents. Bisous tout ça la marche. Parents des élèves des écoles conventionnelles catholiques. Tobimi des millions. Tolobi, tous ont le système à motivation. To foutarata par enseignant $100, $200. Donc chaque enseignant a la prise en charge à 2 par 2, 3 par an. Chaque 3 par an, il va foutre 100, ça va payer à $300, moins attendre. Mais surtout l'année Chilombo. Par rapport à la question de Mibalo, Touni, Olobi Kondongwana, entre M. Chilombo et M. Kabila, c'est la distraction. Babi, si ma campagne nomination, juge, pour que la biso na débat ça s'appelle le déplacement du débat. On veut déplacer le débat. Chilombo a fandi à Talobi. Na goma na lobby, je n'étais pas au courant de ça minembwe. Il y a une vague de protestation. Il y a une vague de critiques. Bah résoudre tout ça la ligne. Nomination des juges. Alors c'était une question en discussion à FCC Nakash. Beaucoup de discussion zongaka. Tant balongo li monsieur Kabou ya na commission, comité de suivi accord. Bache bato ya sika. Kabou ya ko le sika aliti lelo, ande ko $15,000 par mois. $15,000. Comité de suivi de l'accord FCC Cash. Une affaire privée, un fait privé. Chaque membre $15,000. Bazongela ki ba discussion makambo bazouzi. Pour menda ebisa ki biso. Bako ce sont makambo toko maniolate. Menda lobby. Parmi les 9 juges, Kabila a 5 juges. Ceux qui te perdent mon coach le mot comme à 5, Kabila en a 4. Mitumbeali qui va contrôler la Cour constitutionnelle. C'est lui qui va contrôler la Cour constitutionnelle, contrôle la proclamation des résultats président républicain. Donc monaki chilombo lokola ebinzela lekaki. Pas comme un président, abina lekaki na seni nanga botoli bokonzi ya Fayulu apesi yango monsieur Chilombo mais pona ba confirmer vol électoral na recel électoral Cour constitutionnelle il a fallu proclamer. Il n'y a pas besoin de contrôle à circuit. C'est cela la vérité. Il y a un moni. FCC le la yebi à loka qui destin à peuple. Abi, biso to pension mandat à liboso, il y a mis balo ko salate. Mais Chilombo lobi
Oh non, il est humainement anormal que ça a plus de 2 mandats. Mais en réalité, avant nous, que ça a 2 mandats. Il y a un peu pour contrôler CENI dans la Cour constitutionnelle de Kojilio. To formula miso. Janine Mabunda na Alexis Tambwe Mwamba. Ben mbaki bango te pa ya Chilombo. Ayambi bango. Janine Mabunda na monsieur Alexis, l'homme qui revendique attentat à l'avion. Il y a le baka, on a bombardé l'avion Cal. À lobby monsieur Chilombo. À lobby nomination à 3 juges et ça anticonstitutionnel, ça viole la constitution, et ça inconstitutionnel. Au coquille qu'on installé bango té, ceux qui ont résolu les problèmes au té. Mabunda a ébissé. Au sortir à lobby, Ilukamba, je t'instruis. Préparer cérémonie à remise et reprise. En réalité, c'est quoi? En réalité, Dibala et Kabila, Nachilombo, Omoni Bayokani solo. Côté oppression américaine, côté oppression Kabila, Chilombo alinga zoba Kabila. Kabila paie azo zoba Chilombo. En français on appelle ça un mariage de dupes. Yangwana, le col va comprendre, va dire monsieur, oh soki kaka tie ba juge nae a koluka 2e mandat. Mais soki Kabila tie na ba juge na cour constitutionnelle a ko sala 2e mandat. Yangwana soki a sali cérémonie na prestation serment na cité Union africaine ndenge na yoki. Soki Kabila ali mobali na FCC va destituer dans le Parlement. Parce qu'il y a la violation de la Constitution. Au Balobi, les 3 juges prêtent serment devant le chef de l'État, devant l'Assemblée nationale, le Sénat, la nation, représentée par les députés nationaux. Mais ce qui est dans Kingakati, dans la cité Union africaine, à sa prestation na yé, va gérer devant yé. M. Félix Antoine Chilombo, CCC, Kokukungwe, Ndouaza, Banga. Oye koye la lobby, ce Kabila ali mobali. Ba bengi sa congrès, ba constater violation de la constitution, ba destituer biso peuple autolobi libération à Congo, to profiter to libérer Congo, comme ça na Kabila, na Chilombo bi sata ko côté là ba soigner ba bundi to libérer Congo. Tous les moyens sont bons pour libérer le Congo. C'est où na nini na chamaillerie. Gloire à Dieu. Il y a mon sata côté na Chilombo a violé la constitution, a continué ko tia ba zuzi na ye. Parce qu'il y a déjà 3 juges, il y a Kassai. Oh, mon bec est Pekissi. Mon bec est Koundé Pekissi. Une province ne peut pas avoir 3 juges. A Tchebangon Anko. Par le Bina Kabila, peut-être il y a un avantage dans Tikela Kyo, aux a 680 000 $ par mois, aux a un soldat na yo, ou Tolakayote, yo peut Tikela Ngaya. Bref, c'est un complot contre la République. Le pays est sous pilotage automatique. Si l'on n'y prend pas garde, il y aura des troubles demain après-demain provoqués entre FCC et Cash pour n'accouer la Bokunzi. Bah, personne qui tapis rouge, on a qui moins lengi. Bon, personne qui paye moins impérium dans la Cour constitutionnelle. Mais en réalité, le Congo est en voie de balkanisation. Parce que les Rwandais vont provoquer une crise, vont créer une crise. Oh non, on ne se sent plus sécurisé dans le régime à Congo. Pour présenter Chilombo comme incapable d'assurer la sécurité nationale pour justifier émiettement à Congo. Bref, Chilombo ne contrôle rien en termes. Il y a accord FCC cash. C'est Kabila qui contrôle et veut imposer son point de vue. Tu éviter au souk mais bisoto c'est la banque pas sous qui ça. Peut-être que tu coup frappé. Na ba balle, na ba nini, comment on appelle ça, balle, comment on appelle, balle perdue. Pour naïf ça bino na bi maman. Mokolo bo ka Kabila na Chilombo ba ko kanate massa c'est ko beta. Ce qui massa c'est bandi ko beta. Peuple congolais skaza lelo ba l'ère de la libération a sonné. Tobima, tobenga na bango. Mais bon c'est la te massa c'est beta. Dossier minembo et côté les misabisu on a peuple faut informer, soit informé au tambola, soit informé au fan de benanda kunae. On a bien peu appendisango to kita to sa peuple l'air est grave, le pays est sous occupation, Chilombo n'est pas à sa place, il a trahi la République, nous devons libérer le pays et juger tout le monde qui a comploté contre la RDC. Je vous remercie. Minute par rapport il y a marche et les gars qui il y a la mouka point de vue nayo parce que juste après marche tozwa ki yote sengeli te tozwa point de vue nayo analyse nini osali début ya marche wana tena ndenge ekomaki na suka yo olobi nini mpona. En tout cas to sengi non ba Congomani merci ndenge ba accompagner ki biso na marche wana ba image belé ya bato ebelé la ki na parti ya Tchango et si ka ba journaliste ba ju ba dégâts ebelé ba père beau père de ba caméra na bino ba botoli bino ba téléphone ba montre
Alors et ali vraiment ba risque beaucoup zo pour na bitumba ya libération ya Congo to tondi bino pe botondi parce que biso ba politique to sala ka activité tango mosusu obosani ko remercier bato bayaki ata na fête ole ici bato pesi bango ma ya komela na suko lobi merci ndenge boyaki pona grâce à mino de fête salemi donc ce peuple ya quitté mbele makambo ya minembo eleki na TV5 te ngana la ndiango na TV5 c'est vraiment une grande réussite le monde entier en a parlé. Alors mbeba ya laki tango ba pandi bato na maya njili batikali na ngamba maya njili président Fayulu la matina et tuluku bato mokie. Oh, il était déjà en danger. Il a fallu traverser na bato ebele. Bon mona ki to se retrouver tout autour ya motuka président Fayulu bato mokie, bato bakanisi ke marche bandaki ndengo na te. Marche bandaki na bato ebele na Pascal. To poussani banda Pascal te n'échangère. Donc motuka président Fayulu temps bato boli yango ba pneu et ala qui déjà bato ba tamboli mwangonga. Yango wana to ebisi peuple bolembate ezali exercice moko patriotique avant qu'on libère l'Afrique du Sud. Bato babimaka batambolaka bazongaka bakufaka bato basimbaka manduki bakotizamba. Donc c'est un processus. Pour na bisope libération congolaise à la processus. Et aboutir le plus vite possible. Pour plus c'est où mais la plus tôt aussi là. 10 millions de morts, c'est toute une république. Il y a un peuple au pas koufa. Quand on est en marche, ceux qui miliment la minuskezali, ceux qui boyo kakabiso, pour te éviter to kendaka wapi. S'il y a des esprits errants, des esprits ils ont en errance, ba Congolais ba kufa pour na mabele et qui des esprits na moi qui na séjour de mort te paiement et qui otama na mokili, bo accompagner sur la marche. Bo accompagner biso, babi simbi, bo accompagner sur la marche. De sorte que to libérer Congo d'abord sur le plan spirituel parce que moto akufa ba ko bete masasa akufa des fois. So bato bakufa batambola biso na nzela tant to tambola bo ki marche boya elongo na biso parce que makamba Congo le kibiso ndelo omoni policier abimisi baïonnette a toboli ba pine mo kondina ya kangiete c'est qu'il avait reçu un ordre yangona prochainement tous allez belé obimisi baïonnette to kangi yo policier to simbi yo to monsieur tu as violé la loi. Maintenant, c'est le tribunal populaire. Si tu continues à le Congo va partir. Ne comptez rien sur Chilombo, Maman Tatiana. Ne comptez rien sur Chilombo. T'as là objet en marche. Oh, qui nous quitte. Bah, toi, il dépêche Parlement debout. Après Chilombo, le juge va prêter serment dans le Parlement debout. C'est cela la vérité. Quand il y a des prestations, c'est vraiment la cité union africaine. Et Ali, comme ça, le Parlement debout dans la présidence. Bon, il va prêter serment dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat. Si Awa, il y a l'ingé, à ça le Parlement debout dans la présidence. Awa marche ça l'emi. T'as là objet à marche. Babito ko tambola pona minembwe, Congo katanate. L'article 1er de la Constitution prévoit que le Congo est un et indivisible. To tambola minembwe et na Congo, pas de Congo sans minembwe. Toko tambola to bengani ba Rwandais te ne kolo na biso. Yo ali Rwandais fanda na Congo na kimia. To sa mabele ya Congo to sa mibeko ya Congo. Yo ali Libanais, yo ali Tanzanien, ba communauté étrangère ali belé. Pourquoi seulement les Rwandais? Mais le coup la pouvoir est outaki na Rwanda. Chilombo a lancé un message fort na marche wana. Acte posé par la police et la Kissi, ne touche pas à mon Rwanda. C'est cela la vérité. Vous marchez contre les Rwandais. Allez, babet, ils sont massassi. Toki une ambassade à Rwanda. Vincent Karega. Oh, il y a un rapport, il y a un renseignement militaire. Et le bas qui moto ali personne non grata à cause de l'ambassadeur na Congo. Il y a la bizale limabe. Rapport et combien de Chilombo va le outaki en Afrique du Sud. Asala ki ba mbeba ba bengana ye. Kondima kozwa lettre et créance na été. Chilombo lobby, il faut éviter un précédent fâché. Ne touche pas à mon Rwanda. Attends, ambassadeur azali criminel, botikaniye, asala ba crime na Congo et ali mabele na bango. C'est cela le message. Bref, il
il faut continuer to multiplier la marche ya ndenge wana ezaka ba marche te contre Ronsard Malonda. Ronsard Malonda c'est un épiphénomène. Marche oyekoya eza la marche ya libération. Pourquoi to banga terme libération? Tolobi tozo bima pour libérer ces pays. Mon Dieu jusqu'à ça là obi nga libération na ngai ndenge trésor king azo prôner mikolo yo, c'est une idée géniale. Nous on a épousé ça na Congo normal. Libération Congo, on ne peut pas dévoiler. Non, moi, biso to ba bantu, biso to lo banga to salaka. To ba tout idée. Bon lingate congolais abika lokola tuti. Biso to lo baka. Maman Tatiana na koya kolia na ndako na yo. Mokolo songolo. Il faut que ça peuple. Système d'occupation à terrain. To bi to obima. Commune ya Matete, bo fandi na commune ya Matete. Bino nyonso. Commune ya Njili, bo fait na commune ya Njili bino nyonso. Yebisanga ba policier ba ko déployer ba ndenge ni pour la panza Kinshasa onga. Parce qu'à un moment donné, il faut libérer ces pays. Donc, on a besoin d'un hôtel de ville. Donc, on a besoin d'une présidence. Donc, paralyser toutes les communes. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Nanzela motuke ekolekate. Motako kenda ke la cité. Mosala te oleka wapi na komi to kangi banzela nyonso oleka wapi. Félix Chilombo a sa Kabila. Allô mon président. En tout cas, dit les souki awa. Ngai na kei. Na komata ancien président banda ko futanga mosolo. Et ama se quitter maman ya di ba stratégie to prôner yango na peuple na biso, représentant ya état na niveau libération Congo pe ya nzela ya manduki bo sala yango bwana makasi wana. O mo libération Congo ya nzela ya losambo asambela. O mo libération Congo ya nzela ya dialogue akende dialogue. O mo libération Congo ya nzela ya élection akende élection. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Merci beaucoup.